président a inauguré sans n'importe quoi. Et c'est Simba. Donc, on a dommage, n'a pas payé mon souci étranger. Tout ça, on a besoin de vivre. Pour inaugurer ce mouton, c'est dans l'école, il y a un problème. Mais quand on a bateau, on a un tamboudi. Pour ceux qui ont un bateau, tamboudi, si on a attaqué un zéla, c'est tronçon bateau l'école, on a un tamboudi, on a un kangama. On a un problème, il y a maï, il y a colia, il y a biloko belé. Tomoni sorte de mouton, mais non facilité. Nous avons renforcé au Etikali pour faciliter ça, pour camboyer ça la kitoko. Pour le chef de l'État, était que moi le Congo a pouvoir, mais l'action monsieur Toyebi qui va être calé. Mais pour la bise la pompage la commune il y a Ngalema pour la sortie moto et ça en tout cas ils ont basali la bango. Mais aux environs on a sekuna et c'est que maman bazote ka ba misi batutu aux direction et Kaboli. Et si les signes font les appeler rond-point, faut la propre. Ne pas ça qui marketing na bango. Faut pas l'accès on a catalogue, le peuple congolais hôtel à Zomona. Faut mon réalité nango et ça la mis na bo pétonio sur les singonios. Mais to Zomona réaction nango et c'est vraiment réalité. Il fallait à la lelo pour la inauguration et assaut des moutons. Maintenant na yo ko ba propos na do misala na facilité. On a la propos na la misala les aussi la tête. C'est que oui, réellement la carte. Tout le monde a la licolo, mais la c'est réellement un côté. Mais comme on a qui va chef de l'État à Boyaki Ango. Mais pour le moment, parce qu'on compliqué que bon, balimba fongolanze là haut. Bon, est-ce que chef de l'État a d'accord pour Yango là on va fongolango. La sécurité, il y a d'accord. Notre fois, on va inviter le chef de l'État, mais Missal est si la guité. Oui. À reporter qu'Ango, on a les 30. Oui. Comment on est sur le lot, comment on est sur la poussière, on a le lobby. Mais et silité, tu vois, c'est pas la moitié. On est dans un boy. On a vu ça au Congolais. Donc on peut compliquer, peut-être qu'on menacer, peut-être qu'on va inaugurer Magambo. On va laisser mon amour. On va installer Missal et silité. Et silité, tu as la droite. Et silité, tu vois, yango. Et silité, va fondre la carte. Tozala bosenga mabele na biso oyo eza na nyonso masima mabanga esengi baplanifiye kasi bango nde bayebi bato oyo bazofuta bango mpona moyen de finance seke bazofuta bango bien te po toyebi mabanga awa nsima nyonso ekriamaka eza awa bacarrière eza awa bacarrière eza awa seke moyen de finance eza te ata totali nzela malweka basilisa yango te bakotaka batie prince ya moke kuna ate ya malweka prince ekende ya malweka basalaka esila te volonté eza te bazoluka moyen koyiba bambongo na bango mpo balela bapoche yango tozosepela esili nanu te papa esili nanu te tozomona potopoto ekangi nzela olati na kitoko otambola me potopoto eleki etake président akoya koinaugure sans na potopoto eze esimba tokoki kozwa dommage na bapays mosusu étranger tozomona ndenge bango bazwa vivre komati possible biso tokovivre kaka na ntango ya pasi bafongoli na bango nzela batieli biso wenze eza nango te siko yebisa biso tokosala nini mpo toa mpe na beso toluka bafongola biso bawenze basala biso wenze yango nete omoni ke okosala eza nde ya pompage eleki wana ya baprécise na bango so totali normal babien bakoki koinaugure nzela etake eza salise bainaugure ono ndeni papa ata yo moko potopoto na potopoto nega ndeni. Oui, comme on a qu'il faut, Congolais tout d'abord, il faut être analyste.
ntango ozoloba eloko kolinga tolobaka eloko mpo na sentiment ya moninga alobi mpo na likanisi ya toza bacongolais po mutu na mutu aya na likanisi na ye nde yango ekosala nini etombola mboka. Ce qui était essentiel c'est déjà fait mpo ya likolo ya soti mouton oyo etikali nzela ya se eza batravaux moko ya mikie balobaki boye donc tosololaki na gouverneur ya ville tant gouverneur ayaki gouverneur ya ville alobi boye kosala koinaugure soti mouton se na likolo eza problème te mais baotala bato bazouta mbudi po soki otali bato baobima mbudi so balobi baatake nzela se tronso bato ya likolo bauta mbudi baokangama baoza na problème ya mai ya kolia ya biloko ebele yango basali ke bainaugure pont ya likolo po epermettre bango basala nzela ya se soki otali bien misala etikali na se eza mokie ekolia ata plus de 5000 sac ya nsima te na ndimi te yango pourquoi pas bazela kaka oyo bafongola ngo normal ke bainaugure yango inauguration ekosalama te soki misala nyonso esili mbala moko. Et donc le problème c'est quoi? Oyo azoya aza président de la République atiaki pa oyo eza pa eza eloko liboso esalami personne moto alinga ye ezalaki président te ezalaki directeur na ye Vital Kamerhe nde moto alinga ya mokolo ya lelo mais ndenge bareporte c'est que président na boya lobi bon wana parla toyebi te wana eza basekret na bango toyebi te nani akoya kose présente mpo na lobi mais biso tozoloba eloko oyo tozomona soti mouton toyokaki soti mouton yango esili oyo etikali banzela ya se nde fo basala siko problème eza nini problème ezali so basali ke banzela ya se salama bato bazouta mbudi nde bakokangama yango balobi ke bafongola nzela ya likolo mpo epermettre basala banzela ya se mpo na bato bauta mbudi bakangama te mpo circulation ezala normal. Yo mpo na ide wana osepeli nango to mpo na ide wana nasepeli nango mais eloko ezalaka problème ka na mboka na biso yango omoni peuple azo toujours kocontinue koloba soki bazosala bapesi baide bakokisaka yango te yango mi peuple akoma ke eloko nyonso fo esila mbala moko mais ndenge ide bapesi wana nakosepela na président de la république atia vraiment bamoyen ya fort atia donc appliquer baloi oyo ekosala ke nzela ya se esila mpo tovivre na kimia. Merci beaucoup. Boni papa. Ah, merci beaucoup. Pour ça, il y a peuple, il y a Malueka, il y a Gimbouala, il y a Don Bosco. Souci la banque ezali nini? Souci la banque ezali rempart côté Malueka, rempart côté Don Bosco, rempart nyos wana zandu wana. Yangonde place batabazo tunisa bazo lela. Poto ya croisement ya Malueka, ya Mudi, Gimbouala, Mudi, croisement nyos wana na wenze. Croisement wana ezali poto makasi. Ezo kota tina se ya son bouton wana moyen coûter le bateau leka ezalité. Ona bango bayokeli ka bato mbudi souci mais bayokeli bato Malueka te. Bayokeli ka bato mbudi souci bato Malueka na Don Bosco souci na bango ezalité. Pona poto wana se bato mbudi mo ba leka ezate bato Kimbwala mo ba leka ezate. Na gwenze wana poto na poto. Siko bango ba ko nya po noure pona bango basali. Siko bato ba ko zali ko poto e be ba ko sala sika nini. Il faut pas ça ezaka juste pour na likolo. Non pas ezaka juste pour likolo. Na se wana rampo ezate. Place ba ko chami tuka ezate. Siko place nini bato mituka bo sala. Bato ba ko leka wapi. Conseil ngali na pesa na gouvernement ke basi sa rampo wana ba parking ya mituka ba salite. Parking pe ya bato ba ko pema ba salite. Siko ba salika likolo. Tomonaki ya kitoko wana ya giza yo mboka na biso elongo ya kitoko wana eza ya moke elongo ya kitoko wana basalaki na dessin wana nanu kutu te bazalaka likolo mapata kasi na se ya mabele nanu basimbi te. Merci. Merci beaucoup. Nabengami na kombo ya Yoshua naza di domaine ya construction tana atala makambo ezosalanga pasi na douleur bato ya OVD to pe ba mason ba uti Chine bazo biso te lokola toza ba aventurer totangi quand même to maîtriser ba boulot ya construction le temps où tu as ça
basali plan à présenter plan par patron azaka na problème mosusu te il faut kaka recevoir œuvre oyo ezali na papier mais tokomi sur le terrain awa makambo basali na papier na maquette ozomona mosusu makambo eza sur le terrain eza mosusu besoin na biso ezali batie podium po chef d'état ye lobe ya koinauguré soki atomboli bashe ekozala na nsima podium ya chef d'état komona ke salite eza na nsima donc eza vraiment inconcevable bakanga nzela pendant 18h ti 4h du matin mpo bazwa baluka moyen ya kosilisa se ya pona bazoloba réseau ezaki o mbudi so bakangi basali na se moyen baleka eza te mosala yango so bayebasala yango lelo ti butu ekosila bakokosilisa yango te eza mosala ebele ekokute ba 2 semaines wana misala nano esili te bazwa tan bakangaka nzela na butu na moi mituka eleki na butu misala esili te nazomona ntina ya lancement ya impossible chef d'état ya te batia kosakana na ye aza numéro 1 ya mboka oyo na nzambe ayebi oui wana déjà tant tobenga ba outrage ezela kaka te fo finga ye ya tant d'autres manquements muso kosana chef de l'état to batika kosakana na ye basilisa musala calmement to souffrir pendant 9 mois ou 7 mois po bakanga nzela na pendant 2 semaines voici ça n'est un problème non tondimi quand même nzela ici là dans les bons chef de l'état poya merci minga ko lopere ezati ote mama mbote papa kolobani balobi bino wenze bo koteka lisusu te akangeli bino ba mama boteka te bana bakolia ndenge nini bon pona wenze l'État aza papa na biso akotia bamama na pasi te mpo biso moko tozobokola bandako mibali na biso bazala vraiment na misala lisusu te l'État aza capable ya kosomba ata 10 parcelle place oyo kwa tongela biso wenze aza capable mpo mbongo ezali akosala yango papa faci kotika bamama banyokwama te somba ata mapango awa ata na molokai awa tongela biso wenze ndenge batonga kuna na liberté comme ça bamama bateka tozwa moyen ya kovivre misala mibali na biso efutaka su malamu te biso moko nde tokoma kozwa charge ya ndako tokoma ba aide semblable biso kutu tokoma kozwa liboso bapapa bakoma oya nsima donc mama soko ovandi okangi maboko ndako ekufi mpona problème ya saute mouton préoccupation na nga nde nayokiyoki bato kolobaloba oui o mpe baoloba mpe baza mpe na raison parce que mboka na biso basalaka mosala basukisa yango ntina suka te mais sauf kaka ke baexplikaki biso ke po basilisa mosala ifale bafungola tronçon oyo ya likolo ezouta mbudi na oyo ezouta kamunganga de façon ke mituka eleka na se oyo ya likolo eleka likolo mpo baantame kote mosusu wana mais eloko oyo balobi na biso bakosala bazala honnête bazala na bon cœur bazala na mitema ya bato basilisa mosala wana ntina suka basimbisa biso tushi te toza na posa tomona mboka na biso ebonga basali biso eloko ya kitoko toboyi nde inauguration tolingi nde bafungolela biso passage so babike baye kofungola passage mpo bato baleka sava inauguration ti mosala ekosila nde baye kosala inauguration mpona lelo ata soki président ye baya koloba na biso te ko aye koinaugure babakaye kofungolela biso nzela likolo mpo babanda nzela se bamarche bamonte baloba likambo na nzela ndenge ezali babanda kokosa biso te oyo inauguration mpo bakende bakelibela toyebi baje na bango nyonso ntina suka toyebi baje wana basala biso jete toza na posa pompage na biso engenga toza na posa pompage engenga oui emona na bongo toza patient mpo soki balobi babandango bakontinue susu kuna na nzela eke mbudi nde mituka ezali koyela ekosala pasi soki bakangi likolo bakangi na se mwaye mituka eleka ekozala te tondimi bafungola ya likolo comme ça banda musala se mais to mona ngo esila noki bakosa biso te merci papa na ngai en tout cas merci pour la parole président de la république toza nsima peuple biso yoyo balingi basimbisa touche na niveau na yo jamais okosala inauguration na eloko esila te eza soni oyo eza chantier en tout cas président de la république toza na nsima na yo oyo eza chantier ndako esila te jamais oyo inaugure yango esimba te donc bavandi toyeba biso banyonso baosala po basimbisa touche mais toza na nsima tosoutenir na nsima toujours présent koya te oyo eza makambo ya soni koya te toboyi
koya te ezali soni eza soni salite musotolo koya te papa wana eza mikate ya bato ya misusu oyeli yango bavanti maboke basala tolingi yango te musala esala kitoko président aya ainauguré loko avec beauté oyo eza boni na basalite na basolo boye ekosimba te toboyi biso bana pompage. Merci beaucoup. Ah, merci papa. Bonne journée à l'élo. On va dire que ça la lancement officiel la saut des moutons mais va te pas qu'on est là-bas on va que ça là non est silité. Oui, merci na parole ndenge pesinga. Donc nandek basali saut mouton to sepeli. To pesi bango merci. Et puis nande balobi ke ba fungola kota likolo to pesi bango merci ba fungoli po embouteillage zaki makasi. Mais na se misala esili te. Soko tali na croisement de basali boye rompo ezate nzela mbu desate nzela donc ezate ezo empêcher de bakobenga président ko inauguré donc muto esili na note ako inauguré ndenge nini souci na biso ezake soki ba inauguré e kozala ke balobi misala esili or misala esili nango te aya na ko inauguré te nde bafungoli embouteillage si nango te parce que na balabala ba mama bazoteka et ko empêcher circulation bato kaka baluka solution balukila bango wenze bakota na wenze bon makamane si la potopoto za makala privilégié bato likolo bon bato se bazana souci na bango te yango tolobi ke soka ko inauguré na se bakosala misala te avant ba ko inauguré ba ko sisa misala ya se et puis toyeba ke esili etikala libela nde bafungoli likolo to apprécier bango po circulation zala na empêchement de bato misala bana classe embouteillage za makasi mais misala esili te po so ba inauguré ngo makanisi bango kozaka misala esili or misala esili nango te esili te misala eze belé président ko inauguré soki misala esili inauguration misala makate soki misala esili oui esala mate po bango so basali yango bakanisi ke esili eza chantier esili te ba inauguré keloko soki esili po so ba inauguré ba ke libela po to mona déjà ba inachevé tika le belé souci na biso zande ngwana. Merci ndeko. OK, merci. Papa, merci de faire la parole. Biso na souci à Wenze, papa c'est la biso Wenze. Tote kana balabala po Wenze sate. Ba biloko salite, ba baso biloko ba ima pona nini po Wenze sate. Ba c'est la biso Wenze, nde basala ko ya liberté. Ça c'est la biso bongo to kumisa pena. Pompage Wenze ezala te, pota na pota Wenze na pompage. Tote ka bien te balabala kaka boye donc salite moyen te Wenze sate. Tote na pota Wenze pena. Wenze pena papa poto dola ndema di sécurité. Misale silité papa misale zana ebele. On da chantier. Jamais que ça na makesa misale si. To comprendre bango te papa ayate papa ko yate ko misale te ko yate papa le baba. Papa mkonza yate. Ayate o ya chantier. Mkonza yate. Eda soni makasi. Boya son basalite ba poto donc eza face papa fala yate ko yate papa son. Merci pour la parole. Na mona musa na mona lokola chantier ba fongoli mais to mona se et banate ndele zawat jusqu'à présent parking ya mbudi et banate poso to moni mutu ko uti magasin et le directement te se komi wana fo telema OK to wana poso mutu ko se uti magasin et le directement mbudi maintenant to mona ezala toujours en troupement et toza toujours dans désordre parce que jusqu'à présent ordre exate to moni ndela bien sûr merci monsieur le président pour au salaire biso sorti mouton bien sûr mais to mona même pas parking même pas wenze salité toujours donc et là ça biso passe moi jusqu'à présent aujourd'hui biso na solution malonga te doit poser solution oui merci de mon projet na ba idée non merci papa mais au kokisi posa na biso te jusqu'à présent to vivre le ko la battement ba na fulu le ko na Chine net to vivre na masina mais et ça biso passe luka o réaliser ba projet na biso
Bon, d'abord, merci na intention ya président. Merci coup de chapeau. L'intention est bonne. Mais et ça les amabé. Omoni nenge basali sot mouton. Na lobby. Intention ezali bonne. Mais et ça les ali mabé. Mais problème ezali nini. Bayo ka sonité. Bayo ka sonité. Na makambo surtout ba raté pe ezalaka. On a ngai sot mouton oyo. Eza raté. Parce que ceux qui batu bauti koto baye basuka na pompage. Bakosa la manœuvre ko balukela wapi. Ceux qui batu bauti mbudi basuka na pompage. Bakosa la manœuvre ko balukela wapi. C'est-à-dire projet makanisi ezali malamu ezalaki mabe te. Mais esaleli ya eloko yango eza mabe. Tondimi perte eza liboso te. Mbongo bayibi Congo na ba Belge bayiba na Kagame azo détourner zo bomela biso batukuna. Donc on regrette ceux qui ba bandeli musala oyo. Ba bandela musala ezali échec. Basala mabe. Na lobi na yo mbongo ebimi. Makanisi ezalaki malamu. Mais musala est raté. Bayo ka sonité ba buka ba bandela. Même babimis basala ngo sikoyo. Ezali d'abord eza inachevé. Même ceux qui ba inaugurer ngo basilisi musala. Musala et salami mabe. Mais makanisi coup de chapeau, chef de l'état dans la makanisi bien au saba sot mouton. Mais salami mabe. Bayo ka sonité ba bandela. Donc on regrette ceux qui perdre mbongo. O bazoyi ba biso kuna na Monisco. Monisco azoyi ba biso mbongo. O ba pia biso na ba Belge. O baza ko pia biso na bande comme ça congolais ba yibi biso mbongo. Donc on regrette 200 millions ou 3 millions bimi à hôtel. Ba bande la moussa les amabe. OK, merci. Mbote pas. Bon, programme ya chef de l'État azaki na idée ya bien. Mais musalo ya pesi bandeko na biso ba congolais. Apesi bandeko na biso ba congolais, basala to bongisa mboka na biso. Chef de l'État asali musala na sagesse ya kolobake, ole to pesa ba étranger na pesa ba na mboka. Nazo regretter makasi mingi pona biso moko. Tozoko sala musala mabe bolo sa dizake ya chef de l'État eza ya chef de l'État eza ya biso moko congolais azo sala po mboka na biso kende liboso mais bango bazo yango en charge bazoko yiba mbongo sa dizake bazo sala la chef de l'État non bazo sala la peuple congolais bazo matsalukum ndenge bazo kima na poto bokende kokumisa poto mais po nini wo sala pe mboka na bino boku bofanda bokende kokima na poto po zimbo otinda bana na yo na poto ba pesi musala osala ngobia oyibi mbongo bokaboli mbongo oke kotika poto parce que chef de l'État pesi musala eza pona chef de l'État te eza pona biso ba congolais pona ba bien na biso dommage à seli musala ndeko na ngai journaliste mais wese public ezate arrêt de station ya ba mitu ezate bon entre temps ba immeuble tozo mona zinga zingo zanviro ça empêche diou ndelo kona zo senga boye mais un président yego inaugurer mais un président yego inaugurer te yo congolais place ozali ozozangi musala pona nini parce que biso bazolinga biso te to bonga tango ozi musala luka maye ozala na mayele ya kosala musala musala mokonda sepele na musala po bongisa vi na yo na bana na yo na moka ya Congo ezala bien ezake ozi musala po wendire chef de l'État wala bakeno na sali mabe ezala chef de l'État te ozo sala erreur grave ozo sala erreur grave na bino ingénieur na bino biso bana ba travailleur bosala musala token semboka li ekende liboso eza pona chef de l'État te eza ya biso moko ndeke eloko na lingaki na loba yango wana intervenir monsieur journaliste.